eza logique esengo bolingo pour nanga alendewa ya kozala liboso la bino na cadre ya présentation ya magazine Mbonda Ekolo oboza partout bomesana kolanda yango avec impact na idéologie na pesi bino mbote. Tofongola édition na biso ya mokola lelo pour na koyebisa bino ki gouvernement ya Chine à travers ambassadeur na bango Xi Jinping basolola ki na patron de défense de la République démocratique du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo na cadre ya coopération militaire tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo, boye bake na cadre ya coopération militaire entre la République démocratique du Congo na Chine, montant à 23 millions de dollars et cause la disponibiliser na Chine. Nyonso oyo, et le babaki na monoko ya ambassadeur ya Chine Xi Jinping, après entretien oyo, basala kina mwana mboka Jean-Pierre Bemba, mokonzi ya défense ya République démocratique du Congo. Misolo wana, eza pona ko développer certains wana paient beaucoup plus la programme ya industrie militaire. Koutou diplomate chinois wana aza convaincu la participation ya Jean-Pierre Bemba na équipe ya gouvernement ya Sama Lukonde pour mayele na ye et pour permettre la République démocratique du Congo et longa ba défi sécuritaire ya ndenge na ndenge oyo eza ko menacer na kati kaka na masolo wana. Ndeko ya Congo boye bake Xi Jinping afongoli patron ya défense que na janvier kaka ya mvula oyo Chine a payé 27 millions de dollars dans la République démocratique du Congo pour le renforcement de la capacité de l'armée congolaise. Awa, to kosenga kaka na mwana mboka Jean-Pierre Bemba, misu etelema ga kaka pour la partie est de la République démocratique du Congo pour des zones oyo, ya ba rébellion, ya ba M23 pe ba ADF oyo, ba Rwanda ba kota la kata masolo wana et si la de manière que Congolais à vivre na kimia yango biso. Société civile de la République démocratique du Congo a s'engagé pour réaliser le contrôle citoyen et le processus électoral. Mais d'une kameme a pessi histoire. Bacteur ya société civile ya République démocratique du Congo basangajaki ki mokolo ya mercredi 19 avril pour réaliser contrôle citoyen ya processus électoral en cours. Premier vice-président pe porte-parole ya structure citoyenne Jean Bosco Lalo annoncaki yango na déclaration oyo asalaki liboso ya presse na Kinshasa. À travers activité na bango ba entamé ba contact na bacteur politique pe ba parti prenante mosusu envie ya s'assurer na crédibilité ya processus électoral. Jean Bosco Lalo alobaki ke a constaté ki musala eza kosalema malamu penza te lors ya ba opération ya roulement ya ba électeur na ba zone opérationnelle. Na démarche na ye société civile ya République démocratique du Congo eza koluka ko éviter ba chaos na processus oyo soki ba doute ezali ko persister et pas ya bactères politiques pe sociaux mosusu na oyetali activité pe vérité ya seni yango biso awa to betisi Kambonda. Dans le cadre ya koluka kliba ya kitoko entre les deux Congo, ba membre ya gouvernement Sama Lukonde bazalaki na Brazzaville pour la kosolola na ba autorité ya kuna to na reportage oyo. Mona Congo, ndenge kaka toyebi ke balanga nzembo bayemba Congo Kinshasa na Congo Brazzaville eza sembo kamoko kaka ebalende ekabola biso. Esala ke soki okati na ngambo ya Brazza beya tope sefa okomona ba Congolais ya Kinshasa batonda meke na cadre kaka ya ki cherche ndenge ezalaka. Malgré esika bato bavandaka ba problème ezangaka te et surtout na oyo etali ba comportement yango esali ke mokozi ya mboka Félix Tshisekedi Tshisekedi alingi amema klima moko ya kitoko na homologue na ye ya Brazzaville mwana mboka Denis Sassou Nguesso surtout face à ba comportement indigne ya ba Congolais ya République démocratique du Congo misusu oyo baza ko vivre na Congo Brazzaville. Na nyonso wana esali ke délégation moko ya ba membre ya gouvernement Sama Lukonde babetaki tour na Brazzaville mokolo ya mardi 18 avril pona kokutana na ba autorité ya kuna. Délégation yango ezalaki composé na mwana mboka Modeste Mutinga oyo azali ministre action humanitaire pe na mwana mboka Christian Badou vice-ministre des affaires étrangères avec comme mission ya koluka koyeba ndenge bandeko na biso baza ko vivre kuna bayambaki bango pe kitoko na ministre intérieur na ministre affaires sociales ya Brazzaville. Masolo yango ezalaki ne ya kobeta na lombango donc visite moko rapide pe spéciale komona ndenge kaka
Congolais à Kinshasa, baza ko vivre, pe ko pesa bango, remerciement oyo. Le chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi, a présenté Epai Denis Sassou Nguesso, pe na gouvernement na mobimba. Na ndenge bandimi ko mbabiso kuna, po okomona eza ba Congolais musu ya Kinshasa, vanda kuna plus de 35 ans na mabele ya Brazzaville. Ezalaki be lisusu, question ya ko identifier ba Congolais oyo, baza kuna lokola ba réfugié, kosala liste ya koyeba ba oyo balingi kozonga mboka pe ba oyo balingi batikala kuna me koyeba nde kotosa bibeko ya mboka kuna. Na cadre ya rappel esengeli boyeba ke semaine passée moko ya Denis Sassou Nguesso ayambamaki epai ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi mpona kopesa ye lettre moko oyo ya sekele etali kaka bango mibale yango biso tobetisika mbunda. Député provincial Guillet Panzou a posé question orale et pas à gouverneur à Congo central Guy Mbadou na Etali en prêt il y a 6 millions de dollars na banque commerciale il y a Matadi et le cas qui n'est ni Medi de Kabembe. Député provincial Guy Panzou Tiassa a posé une question orale avec débat mokolo ya mardi 18 avril et pas ya gouverneur ya Congo central Guy Bandou. Eli ya territoire ya Lukula kuna na ban fleuve alingi ayeba na tina na likambu oyo etali emprunt ya 6 millions de dollars oyo gouverneur ya province asengaki na banque commerciale na Matadi. Ye affirmaki que alingi pe ayeba to ya exécution financière pe matériel ya ba projet oyo eza inscrit na gestion ya fonds oyo. Guillet Panzou alobaki que a constaté ata musala moko te si terrain depuis que province esali emprunt oyo pe abakisaki lisusu ke population ya Congo central aza na droit ya koyeba destination ya emprunt oyo. Vice-président ya assemblée provinciale ya Congo central Samuel Mbouma a indiqué que question orale oyo bakolobela yango au cours ya réunion ya ba membre ya bureau ya institution oyo ekosalema na mikolo oyo ezali koya yango biso awa to betisi kambonda. Na likambo oyo ya insécurité na commune ya Maluku entre Bateke pe Bayaka, mwana mboka Matwala Ngabo Paris, conseiller chargé des affaires coutumières au ministère provincial du tourisme, décentralisation et affaires coutumières à Pessi Makani Sinae. L'État il faut attendre malamu donc commission moko ya sécurité il faut organiser pour défense intérieure basangana po batala ndeni ba kiko koluka baratissé ba milice wana donc basoda bakota na bamboka wana tant baza kokota bakolomboka pe baza kolanda baza ko s'installer bafandi et puis basoda batikali wana permanent bazala teke bake bazongi te basoda bazawana bazobika ensemble na population pour babatela ngo pona mwata mulai en attendant l'état makamango pe et qui est aussi la libéral voilà dans bunda pona bango toza wana comme leader d'opinion ba notable na kata communauté ba débayer ba députés provinciaux ya bateke na ba umbu ba députés nationaux nyonso ba tena ba leader de son opinion ba yebi ba telemi ba ministre to telemi ensemble poto bunda le loko moko parce que tokoki kotika mabele na bisote batu ya est bakufaka ntongo midi pourquoi batikala kokima mabele wana te basundola ngo tosundola ngo totikela ngo banani po eza ya biso sengeli toza kobunda mais toza na kata mabele na biso l'état congolais yebake ba exterminaka tout un peuple à cause ya mabele na bango moko soki bango baza na bato oyo bato wana balingi bayeba moni ke bango nde baza wana mais amwe biso totikala wana et biso population efandi ba mfumu na ba population na ba mabota na bona bamboka na bango na population nyonso basala misala et bazala wana biso toza kobunda kotambola obeta bikuke bisika oyo tokoki koluka ba solution po kimia ezonga na bamboka et puis na mabota na biso ndenge tomesana voilà na bandeko na biso bayaka batika biloko wana eza malamu te bandeko baza sima wana batika bomo ya batu eleki nyonso bobomi bango ata bozwi nyonso sima nango yo pour kufa et qu'est-ce que nous gagnons vous allez gagner tout à biloko wana donc eza na tina moko te bo se retirer bozonga bolongwa parce que l'état tanga roya kolukanya ata aroye ba soute parce que tamba zoloba ke pacification bozolinga te ba pacifier bino bolingi ba nyata soki l'état a option ya abana ko bombarder par exemple bomoni combien et ko pesa passe na batunyo se kozamala muté. Et tant que ils sont en train de mourir, ce n'est pas une bonne chose, nos journalistes. Donc, nous voulons la paix. La paix, elle est une bonne chose et la paix,
c'est ce que tout le monde le veut, même au Kondambo Kalingi Kimia, et ça a étendu à territoire national. Qu'on voyage partout dans mon kili et comment on s'alme avec un partenaire idéologie pour professionnalisme. Oyo et ça n'a quick travel visa, mon côté. Pour sa confiance, c'est pas naïf. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Congo, onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa, eye po na kopesa solution na ba problème na bino, po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na quick travel visa, oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezakaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick travel visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso quick travel visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en poso voyager au kende poto kende na 5 continents où ils habité. Yaka na quick travel visa. Dossier na yo ekozala traité na professionnalisme. En tout cas, toza ko assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que oyo toza koloba toza na connaissance certaine, avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na quick travel visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Association ya bana bangoli bayambaki papa Teotima Osoloko Mazola ote mali papa Mbujima Kananga pona koluka kotombola culture na bango ele kana kindeni Wilfried Samba. Ongui Yimati Ongui Yimati Ongui Yimati Yimati Yimati. Ndeko ya Congo tango yo ozali kolala yeba ke senipe azali kobongama po yeba ke élection ekosalama na 2023 selon délai constitutionnel kaka ndenge seni azako rassurer yaboye esengeli oyeba ke ba vrai leader baza déjà kobongisa ba base na bango. Toboyi lobi obanda koya kolela o ngala yeba kite. Tala ndenge basangani awa okotuna nga bango banani. Ezali association ya bana bangole bayambaki le grand leader na bango ya bangole mwana mboka Teoti Mazola Osoloko oyo bamesala kobenga papa Mbujima Kananga poye azaka mongole ya tongo pe le grand leader ya bangole oyo avali a na ville province ya Kinshasa yango association ya jeune ya bana bangole basanganaki pona koluka ko valoriser culture na bango
balobaki esengeli bazana leader moko ya makasi oyo akobanda kodefendre bango na ba-institution ya mboka. Yango babengaki Papa Mbujimai Kananga, Papa Osoloko Mazola, po bayebi ke yende azali mutu tre bangole awa na kati ya vi province ya Kinshasa esengeli ba soutenir ye à 100% de manière que ba rêve na bango ekokisama. Bakoyambaki avec impact na idéologie, bavandaki, basololaki, esalaki esengo komona ba jeune association bangole tribu oyo ezala ba histoire ya ndenge na ndenge awa na kati ya République démocratique du Congo. Atako batubing bayebaka yango te, il faut boyebake baza même ba prophète ya makasi lokola le prophète Alain Versaner na bato ya ndenge na ndenge oyo ba marka histoire ya Congo. Mais na niveau ya ba institution lokola bazalaka peza mingi mingi te, génération oyo bangole balobi ke bango balingi tour oyo bamona moko na bango a représenter bango pona kotelemisa tribu ya bangole etelema engenga kaka ndenge balobaka moi etelemaka. Ndo yamani c'était kangana lisanga Ongui Yimati Ongui Yimati Ongui Yimati Yimati Yimati. Ezali vraiment kitoko komona association ya boye initiative ya kitoko oyo bana bangole bazwi nyonso kaka pona koluka ke makambo na bango etambola pepele. Boko tuna nga bangole bavandi wapi boye bake bangole bazala kati ya territoire ya Idiofa na province ya Kwilu yango pe mingi o bazala kati ya Kinshasa tope na mikili ya poto bisika bapazali partout baza kokonte na Papa Théotime Osoloko Mazola, Papa Mbujimai Kananga tope nganga ya sibandako poyende azala leader oyo akomema makambo na bango na ba institution ya mboka. Awa biso mbona ekolo tozalaki kuna totali yango tomoni yango eleki kitoko avec impact ya idéologie yango topesi bango kaka mokako swa. Après masolo na bango na Papa Osoloko Mazola bino moko boyoka ndenge association ya bana bangoli babetaki mbonda liboso ya kamera ya Wilfried Samba. Kaka ndenge basanganaki avec impact de la idéologie pona koluka ko soutenir Papa Théotime Osoloko Mazola tope Papa Mbujimai Kananga bino moko boyoka na suka ya masolo na bango ndenge nini babetisaki mbonda. Toye kokutana na espace Mbujimai juste pona eza association ya jeune ngoli oyo tosali toza na posa ya développement na contrat na biso pe tosangani awa na baninga po to honorer tribu na biso parce que toza vraiment reconnu te yango toza posa toza vraiment reconnu tozwi pe grâce ya koya kokutana na espace Mbujimai comme Papa Mbujimai pe aza homme politique ndako permettre biso pe koguide biso pe tokoka pe kobima pauvement toyebani vraiment te toza na posa vraiment toyebana vraiment ndenge batribu nyonso mpe bayebana basecteur tozalaka nango te donc eza eloko tozolela mpo tozwa biloko wana tozala nango toza toza reconnu tellement toza na balider na biso Papa Mbujimai Kananga baza ba homme politique bakoluka moyen bakoede biso ya komatisa biso alors il faut bayeba nano effectif ya bangola on a district ka changu baza combien ango biso bana tozo sala que non tozo faire enregistrer mungoli nyonso yo mtozwi message oyo panza sangone sika nyonso que non bazo luka bangoli ya ko remplir fiche d'adhésion na yo puisque toza na sortie officielle oyo kozala le 7 mai na kati ya Fikine donc tokobenga bango ba homme politicien nyonso bakonzi na biso nyonso ya mongoli puisque toluka moyen totombola ekolo na biso. Bon ngai na sepeli makasi namoni bana oyo génération na biso te basali penza association epe baza koluka kende ni tokobongisa communauté na biso na sepeli makasi po bana oyo élévation ya mboka nde bango l'avenir c'est la jeunesse donc na sepeli makasi bana babani ko comprendre que sans bango élévation ya zate et puis bayebi ke ba préparer leader politique na bango et leader politique wana bazwinde ngai na sepeli makasi j'espère que nzambe akosala po toyebi que contraire na biso il faut en élever na niveau yango ndenge ba prophète balobaki. Je vous remercie même. Ongui Yimati Ongui Yimati Ongui Yimati Yimati Yimati. Ezali kitoko
komona ndenge papa Osoloko Mazola bayambaki ye azalaki ye moko te azalaki accompagné na molongani na ye pena assistant na ye mwana mboka Delors Mukendi liboso ya bajene bangole esalaki kitoko makasi yango biso tobeteli bango mbonde po tomoni idéologie oyo eza kokuba ekele vraiment liboso papa Mbushima ekalanga tofuli yo kaka mopepa kitoko mpe topesi yo mokako swa mpe mbonda kitoko ebetami mpo na yo population oyo batekaka na wenze ya bayaka oyo eza na quartier ngesi na commune ya Kimbaseke baza kolela po bafutaka bataxe ya leta me bourgmestre abeta bango karaki pa kobongisa bango wenze yango te mona Kongo boza komona botuna ngai tozali wapi tozali awa na wenza bayaka oyo ekenda nsango mingi bayebi yango po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge me kokamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataxi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epai ya bourgmestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna e bourgmestre akomi na Kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malongo okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda wenza bayaka susi na fe ezali toa na nzela te toa na posa mpe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya Kimbanteke toa na posa ya wenze marché ya monene vraiment ke okita na se te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosengaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo ya leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobénéficie de manière ke wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière ke bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke esali pasi yango biso tobetisi mbonda la police ya maya mokali oyo eza na boulevard Lumumba bazo continue toujours kanga ba incivique botaloka mwana o mineur mais suka na moyibi ndeko ya Kongo boyebake tango toza koluka sécurité eza na ville province ya Kinshasa mingi bana kutu na ba mineur bakoma pe lelo basuka na ba miyibi bakoma komema insécurité na ndenge moka mabe botala mwana mobali oyo bozali komona azali nanu mwana muke na ngonga oyo esengeli akota gratuité de l'enseignement ye amipesa na ye na koyiba na kobotola na kosimba bamasheti nyonso esalemaka bapara na ye kutu bayebi po bakipaka na bango lisusu mwana yango te yango la polisi ya mokali oyo ekambamaka na komanda Mathieu bino moko boyoka ndenge nini le komanda Mathieu na population babetsaki mbonda mpo na comportement ya mwana oyo ya moyibi yaya oyo babengi yaya katakata donc kola na ye ndenge aza wana te so asimbi lichette nanga mokolo kuti na hotelema te donc azomona teni de combat te oyo ya polisi azomona teni ya FARDC te donc aye na ye ti ndenge azali awa Marichal mwana soki asimbi lichette telefone ya mama boye na nzela eleka te papa telefone eleka te ti ndeti abotolaki mutu telefone mutu wana ye kopesa plainte apa na biso totuni aza ndeni oyo te aza batatouage mwa bakare boye na batatouage mwa boye na mopende yango na tosala mwa kofile nzela sima tokuta ye bango ebele bazomela babombe tokosengela bapara boye bakobatela bana na bino lelo mpe gratuité enseignement ekoma mwana minere boye esengeli atanga kelasi kitoko po Kongo alobi eza nde ba jeunesse oyo tozali komona yango esali mabe makasi biso awa tobetisi mbonda mingi basalaki interprétation ya mabe na bamédia mpo na likambo oyo etali ouverture ya stade des martyrs ton na reportage oyo po tokopana vérité nango ndeko ya Kongo boyebake mingi basalaki interprétation ya mabe na bapropos ya ministre ya sport Claude François Kabulo mwana Kabulo na makambo oyo etali ouverture ya stade des martyrs ouverture ya stade wana esengeli boyebake eza mpo na championnat national mais mpo na barencontre internationaux te moko ya baproche ya ministre nde apesaki éclaircissement wana kaka mpo na kolongola équivoque ya interprétation ya mabe oyo bandeko misusu basalaki na média esengeli boyebake na kozonga na ye awa na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo mpo awutaki mobembo na Caire kuna na Égypte patron ya sport congolais alobaki ke
équipe ya ba expert ya CAF kala mingi te bakoya na Kinshasa pona kotala ba travaux ya stade de Martyrs pe koyekola ba possibilité oyo ekoki kosala ke ekoma homologué. Na titre de rappel boye bake CAF alongola stade de Martyrs masolo na ye po eza correspondre te na ba norme moderne. Mais ekoki nango koyamba ba match ya championnat national pe na ba compétition ndenge na ndenge mais kaka local ti ba kosilisa ba travaux ya réhabilitation nango conformément na ba recommandation ya CAF avant que ebanda koyamba ba match internationaux. Biso bonda ekolo tokoseka na bakonzi ya mboka botiama ye mpe makanisi mpo stadi oyo ekoma vole banorme oyo esengeli mpo bamata kitoko ebetamaka awa yango tobetisika mbunda mpona nini boye rubrique na biso ya lelo nini vraiment oyo mwana mboka wefrisa mabongisi biso elongo na Ingrid Mateta nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko mbote ndeko mbote pa journaliste ngai Wilfried Samba cameraman magazine bonda ekolo ngai mpe ndeko die kibai rubrique na biso ya magazine mpona nini boye yango tozolobela lelo mpona nini boye bapolisier bakoma kokanga par-ci par-là na ba air oyo esengi te mpona nini boye mpona nini boye biso pena awa na milie ya quartier Lwebo na commune ya Kimbanzeke tolembi la police kokanga air nyonso moye eza te boye nalobi boye epesi likambo opasi totikali na bana bisu te bana bakomokima awa kovanda bakomokovanda bakomini misusu awa ekomi 4 basoda bayi kokale awa bana bakomokanga na bana baminere biso oyebi soda azali mpona biso peuple mais soda atikasi mpona biso peuple te akomi sikoyo enemi ya biso bapeuple ekomi kokanga na batata tata oyo aza na bana aza na suka mpe bazobete bambata koniata ye eske soki okange mutu elobi okanga to banobeta ye bango bakomi bakokota biso tina kati ya ndako mpona nini boye telese likambo oyo ye leta yo moko tia suseti na biso na quartier Lwebo mpo biso tozala kimia polisie akomi biso moyini ya biso papa ezalaka tosuka wapi tokende wapi caricature lelo JC Jemba kuna obongise biso nini elongo na Ingrid Mateta Kinshasa etona makambo Kinshasa kokamwa mpo kotambola okomona surtout likambo santé moto so azwi mbongo na ya biasa si dispensaire okomonaka porte moko to deux portes mais yoka ebela ba service bono mo botala tata oyo honorable ba mesela ko benga honorable po arata ba mandani surtout abimaka na ete atikaka na kasha comme honorable monzo te dérange qui est que aki soins médicaux a comment la dispensaire oyo tata mandu ni na coin a mon porte moko to deux portes kasi yoka ebela ba service no boyo kandi honorable akamwe. Pas vrai ça, pas normal, avec des portes. Honorable akamwe ndeko matangi yoka bela ba service awa, laboratoire, maternité, pédiatrie, chirurgie, radiographie, échographie, gynécologie, ophtalmologie, dentisterie, kinésithérapie. Ba service nyonso oyo comment eko travailler? Noko, côté santé, tous à la sérieux. Honorable akamwe yango tolobake, soko zimi solo nozo sa dispensaire. Salisa oyo sérieux parce que sérieux tous na ba spécialiste pe ba généraliste bien ko kamwa Kinshasa muno to komaka généraliste okomona ye maçon ye menuisier ye électricien ye nyonso yango to betika mbonda po c'est pas normal ça quand honorable akamwaki sepela na ba oyo bazo sepela pelela na ba oyo bazo lela biso mbonda école tozo ko sepela na bande komisa tu ba oyo to sale bon ba page rosa kitoko po bakobakisi ba mvula moko likola ba mvula onzambe apesa bango ani malinga bébé oboza komona mwana mwasa kitoko chéri kitoko bébé kitoko oyo atonda ba chance ya mwana mboka Edi Ekuchu botaninga sepelisi mvula moko bakisi na mikolo onzamba pesa lelo yango bozomona ba photo neza ko véhiculer biso mona ekolo to souhaiter ba joyeux anniversaire ekolo apambola ani malinga bébé de manière que chance prospérité et bénédiction ezali kolo na yo kaka na cadre toujours ya ba anniversaire boye ba leader ya Tchango mwana mboka Chapi Fundantela o leader ya Tango ya Tchango
bana masina bayebi ekande bozomona bafoto eza kovéhicule ye mpe abakisi mvula moko kati ya bamvula 11 ambe apesa yango biso awa magazine Mbonda Ekolo lokola tozolia ntaba moko na kwanga mongwele moko mpe champagne eza komelama tosouhaite toujours ba bon anniversaire happy birthday to you Nkolo apambola mpe okende liboso toujours na kade kaka ya ba anniversaire page rosa kitoko na mwasi ya mongala mwasi ya mongo mwasi ya kitoko ya pembe Charmela Mbondo ozali journaliste makasi ya République démocratique du Congo pe magazine Mbonda Ekolo bimo boyebi asupesa musane kitoko asala pe kitoko lelo abakiti mvula moko yango tobongisi déjà happy birthday to you mwana mboka Charmela Mbondo de manière que Ekolo apesa yo bénédiction prospérité sepela na biso elongo nzoto sepela elongo po champagne na tabane eza koliama tokomi na suka édition na biso ya mokola lelo na kopesa merci na Wilfried Samba ozaki sima ya caméra pe montage de réalisation zaki ya Igrid Mateta édition simba ki ya Medina Kamembe onga aladewa nazaki na présentation mais na aussi sango boité ça pour autant ko na bino boye ba toujours ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel pour yango ezali ba moyen pour permettre à biso tous ma papu o kene musika ko le capé en plus ba sport publicité na bino boye nango awa ata ba activité na bino o ya ba église ya ba cérémonie ya ndenge na ndenge to politique doit toujours prêt avec ba caméraman de guerre ba kita ba osana ba reportage qui toko po et le capé qui toko merci to kuta la prochaine maso Kolo Yesu azongité.